Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Botala awa tozali bongo na Mbandaka na province ya Équateur. Hôpital oyo bozali komona yango nde hôpital général de référence ya Mbandaka oyo, ndenge moko na mama yemo, ndenge moko na clinique chinoise, kasi ya Mbandaka na yango. Soki otelemi libanda okomona batima oyo batonga kitoko, ezali batonga yango na ba matériaux durables. Tokoti na kati, he, secret bandi kobima. Botala bino moko bakabola ba chambre, kasi bakabola yango na maputa pe na badra. Botala bino moko eta ya ba maputa o bakabola ba chambre, pasi pe mawa madofo le komona pasi pona kobamba madia baka ne bozali komona. Na chaque chambre bakoma ba numéro lokola chambre numéro 1, chambre numéro 2 et kendati na chambre numéro 100 tokoti na kati ya chambre numéro 3. Hey, ema mbeto kola les ate ema balala na bitoko ema ba condition mabe pasi pe mawa. Tokoti na chambre numéro 100 awa nde chambre VIP kokamwa bache kitikwala, kasi kitikwala ngo ezanga mus na kata VIP pasi pe mawa. Kitikwala etonda binsekwa awa soko lali okomema banbitiri na ndaku na yo ebo modela makwanzo kobima oza na idete. Tokoti na chambre mususu awa tokuti ba malade balali, kasi balali na mus na bango moko. Botala ndeti awa na chambre numéro 1 tokuti kaka mutalaka ya pamba ezanga nango esika ya kolalela pasi pe mawa. Tokoti na salle d'accouchement. Botala bino moko biloko archaïque awa na fopa okobima lisusu na tétanos na ndenga defote pasi pe mawa. Na entrée bakomi réception pharmacie, kasi ata produit pharmaceutique moko ezalaka te. E bongo soki otali munganga na misu pasi pe. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.